na bandeko ya ensemble bo moni likopana ndoki esika ememi bino bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino saka sur le pas politique c'est délicat yende aza décider quoi décider lelo faci azimboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre ata bino boboyi ngai ngande motu na kokolo bakoya nsima me bolingo ya Congo eleka liboso ya bolingo na biso personnel motu na moto asala solo bacompétence na ye poko okende liboso. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs. Mercredi 19 janvier 2022, spécialement solo à Congo, tête à tête, mon colomalelo entre et si deux partis chers Yamonamboka, Martin Fayulu m'a dit, il de paix ce parti au pouvoir, parti socialiste, Naroui Kolobabongo, parti présidentiel, Lelo Nama solo à Congo spécial, tout c'est là qui vraiment, tous alanaba, au communicateur, son abenga Kabango Bongo, parce que Baya Kapona, ko Kabola Makanisi Nabango, na Oetali, République Ayakolo, Congo démocratique. Mesdames et messieurs, toko beta vraiment masolo ya Congo lelo parce que awa toko choqué batu ebele mais toko ba vérité et puis toko tika moto na moto à s'exprimer. En tout cas lelo boko limbisa biso toko kata moto malobate toko tika moko na moko asa la liberté d'expression nae tout en respectant les principes a kene na ba libertinage te a kene pété na ba ko sala ba déplacement de mots awa na masolo ya Congo tolekisaka yango ata mokiete. Mesdames et messieurs, lobby bomona kibino banso remise officielle il y a 100 bis pour la Trans Academia na kati ya école au Congo démocratique précisément à Kinshasa sur les 600 bis commandés 500 ici est commis ba étudiants ya Kinshasa beaucoup qui kozala fier cette fois-ci il y a rotambola na ba carte biométrique je rappelle na kati ya ba biso wana. Alors question na biso, est-ce que le quota wana, est-ce que montant wana et kozala suffisant pour les étudiants et l'école au Congo démocratique? Point d'interrogation. La deuxième des choses, la sixième, est-ce que babiso wana tokomona yango pe na mai ndombe esika oyo masolo ya Kongo eza kosenga ke mama Rita Bola azonga na ebonga ya province ya mai ndombe to pe akita na province wana pona ko incarner vision oyo mokonzi ya mboka aza ko prôner ya état des droits. Est-ce que toko betali solo soke kokoma pe ba province, mesdames et messieurs, toko ya ko betali solo mboko esi kufakala. Vous allez comprendre comment moto na monta komiko réagir après Matéa. Il y a père topé abbé topé Mwanamboka monsieur Fridolin Ambongo à Koloba, c'est grave. Koyoka, le premier citoyen Ekolo, le président de la République, Koloba était Mboka ici là et c'est Koufakala. Moto azali censé accoper sa biso espoir à lobby yango ezali ba propos ya Mwanamboka Fridolin Ambongo archevêque, il y avait le professeur à Kinshasa, Torosolama solo yango. Et puis vous n'êtes pas sans ignorer que caucus ya ba députés nationaux et union sacrée à UDPS, bolandi yango na ba médias ebele, je pense que ah peu na femme télévision to lobeli yango déjà na flash info, na ba info na to lobeli yango comment est-ce qu'on va député à UDPS ba ko pesa soutien na bango total na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Quel avenir pour Jean-Marc Kabondo et l'union sacrée? Trois sujets très capitaux. Tozali Nandeko Henri Kangi, oui. Soldat de la rue, combattant de la base. Moi, na ya peuple nangambo eside to pesi mbote na mbote mingi ndeko Moïse Mboui, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Donc tokomeka kubeta masolo ya mboka donc masolo ya Congo. Très bien. Comme dit ton émission donc titre masolo ya Congo tobeta Congo lelo et je profite de l'occasion pour na ko lancer message suite à appel au bandeko na biso ya Kingabwa notamment veni Kulumba au balancer appel na bandeko bazali ko kamba ville ya Kinshasa ba bongo na ko bongisela bango aveni Kulumba puisque aveni wana ezali bongo na état de délabrement total ba imboka ba ko nyokwama pe bana moto donc ba bengi nga balobi mwana mboka Henri Kangi mais quand peu ko lobela biso likambo ya nzela oyo aveni Kulumba donc ezali totalement impraticable na éviter ba éli provinciaux notamment ya limité na oyo ya ville ya Kinshasa so ba ko sala mosala nini. Donc ndeko gouverneur Jean-Tini Ngobila banzela nyoso ezali ya kokufa boni bino bato boyaki na programme ya Kinshasa zéro trou na ebité bato ezali na Kinshasa wa soki balobi to compter yango tokoki aussi ça ta 2 ans donc toko ta 2 ans aussi ça compter mabulo na ville ya Kinshasa na très bien donc très bien. Voilà. Ezalina une salutation de Henri Kangi. Tozalina ndeko Flori Boitou Kawazali communicateur na parti présidentiel. Oyo ezana moi ba tratation to bikolo ba moi yungu ezalina kati ya parti na bino mbote na yo.
Mbote ndeko Moïse Mbouyi, mbote na ndeko Henri, le roi Toabishon Balé. Mbote na bakongomani bipanyo so bazwami na pesi particulièrement mbote na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na epe koyebisa na bakongomani po ndeko Mbouyi bana ya Luala baba bengi nga balobi ndeko Flori kozanga raté soko legi na télévision Kinshasa eza Congo te Congo esuika na Kinshasa te biso pe na Luala ba tozali banda mama Fifi Masuka gouverneur ya Luala ba aya Congo ya mokonza mboka ekota na mitema ya bana ya Lualaba bana Lualaba ba meli mokonza mboka pe bazali ko accompagner d'action na vision ya mokonza mboka Mama Fifi Masuka très excellente plus de 37 avenues ya Milayi asphalté yango ba éclairé yango projet na bango ya 50 000 poteaux déjà basi basalaki ndambo eza ko continuer pour ko éclairer ville mobimba ya Kolwezi na Lualaba mobimba na minute tozolo ba awa ba quartier ezanga yi ba courant ba mimi ba transfo et puis ce qui est plus important grâce à leadership ya Mama Fifi Masuka azongisi syndicat parce que na entreprise minière faut ko bango ba syndicat ezali ko exister grâce na yena moi tango asali azongisi syndicat là il faut à chaque moment ko yebisa na ba kongomanité bato bazali ba comprendre le peuple d'abord ba comprendre que il faut accompagner mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mama Fifi Masuka. Très bien, mesdames et messieurs, je crois que Toko, ça l'émission, mon bilan, il y a Provence, on a là-bas, depuis que Madame Fifi Masuka a joué intérim, après de part, il y a des Richard Mouyej, je te remets un peu solo là, vraiment dans Mosino Nyonso, dans Israël, déjà vous avez une invitation à moi solo à Congo, vous allez l'Alabé, mon co, bien que vous allez à Onakatia, capitale et école au Congo démocratique, n'a pas la peine d'engam mon sous, mettre Djokouté là où vous allez payer des sous d'engam où il y a Fifi Masuka Saini, Toko Sala un peu bilan, il y a Maman Fifi Masuka Saini, na tête, il y a Provence, on a là-bas, mais Tikanga, il a lancé appel moko epa ya bourgmestre ya commune ya Limete monsieur Nkulu Douglas ba dénonciation et ça mi makasi pour na concession il y a 14e rue Limete ndeko Moïse Mbouya qui consulté pour na situation wana je pense que masolo ya Congo ils a lancé invitation moko monsieur Nkulu Douglas aux alara très ouvert pour que 200 de cloches ala ba combattant bazako la vraiment situation ya dossier wana ya concession ya 14e rue bazako fistugeux que Monsieur le bourgmestre, on a procureur il y a 4 mois. Binonde Bozali ko fan de la jugement et puis ça m'a depuis les 5 pour na maman Vive Oyo Azali l'ancien député national il y a écolo Congo démocratique. Lobby boza pété to kozana de comprendre ces penge a wana plateau na biso to kozana maître Manuel il y a IDPS to kozala bongona ndeko Adrien Malenga Oyo ya ECD to kozana maman Denise Villa Oyo ya MLC et kozala bongo ba invité na biso il y a lobby jeudi na kati émission Oyo ma solo il y a Congo bazo signaler biso que ndeko Jeko BAP aloba ko sala na monene mokolo mwa lobby na siège ya vision fachi o azali bongo mokope ya ba cadre na kati ya UDPS. Alors ndeko Henri kangi to bande pa na yo zali na 5 minutes à réflexion ba trans to pe ba bis trans academia et commis déjà na kati ya Kinshasa to monaki réception nango lancé officiellement par le président de la République ministre ya issu maloba na yo ezalini na kotala d'abord sur le plan il y a malobato promesse au mokonza mboka salaki et yangwana babis trans académie 500 toza kozela avant ya kokota nikambo itali ba figé to lo banano ko yana est-ce que kota on est ko ka ba étudiant ya République démocratique du Congo ndeko Moïse Mbouyi na matali babis oyo tozali komona partout bandeko na biso ba ko présenter lokola bato baza ko sala campagne. Moi je pense que dans ces pays nous avions entendu ici 400 bis ya Transco Pouya Oyebi et yokanaki na mato ya baimboka nyonso tokozela ba bis Transco tutu na koloba lisusu boye batongaka mboka na lokuta te batongaka mboka na lokuta te ko kamata ba bis ya société Transco ko affecter yango na ba transport ya bandeko ba étudiant ezali mabete ezali likanisi ya malamo. Mais kasi esengeli na biso toye kola kolobaka vérité. Tozelaki na bino 400 bis yawa. Na ndenge yaki to monaki. Bon, quand vous nous parlez de 600 bis, eyenzela nini? Ces bis là ont été commandés quand? Non, on est où là? Où va le Congo? Batongaka mboka na lokuta te ndenge na ikolobawa. Donc bazu babis ya société Transco. Bazu ba affecté yango na transport ya ba étudiant. C'est bon, ils doivent dire la vérité aux Congolais. Ils doivent nous le dire clairement.
et non de nous contourner pour le baïté ezali don bon euti na libenga ya ndeko Chilombo ezali lokuta baimboka o bazali ko tchana matoi na bino sango bayi ko panza pona ko luka ko sala campagne nan pamba te na to bandi campagne électorale te mais na ko mona lokola bandeko na biso bazali déjà na alire ya komima biso na campagne électorale bazali ko sala makambo moko yo ezali lokola ko lakisa ete to komi na campagne yo moko moni babisi yango bien que makambo effigie olobi to kolobela ngo sima ba tie bongo ndeko elongi ya ndeko Chilombo monene lokola ete yende azali ba congolais bana bolingo na ye ba congolais balakisi ete bango bakoki ko distraire bango na makambo ya o etali ndeko Chilombo te bakoki ko sala culte ya personnalité personnalité moko azali déjà vomi na population te nde ba étudiant balobaki OK ba bisi wana biso to lingi ko mona elongi ya ndeko Chilombo te ba étudiant basi balobi mais papa e bongo balongoli yango pona nini elongi wana balongoli yango pona nini bien que babosani elongi mwa mbunzu na ye koto esenge balongola na yango pe ozomona tozali bongo ezali bongo babengaka ba dérive dictatoriale tozali bongo na parti état oyo bozwi babisi oyo basombi na misolo ya bakongomani bozwi elongi bongo ya ndeko Chilombo botie monene eke bolobi ete babisi wana ezali don ya ye wapi ndeko Chilombo azwi mbongo akosomba babisi 600 bisi akosala badon ya kopesa baétudiant azwi yango wapi e babisi yango 600 bisi eyaki mokolo nini bampiodi ya pamba Tomison oyo babinga makwala yawa plébiscite moni campagne yawa piode et bon bis est-ce que bakende ko filmer na bon makuno mona babisi yaki donc nous devons être sérieux avec la gestion de la République. On ne bâtit pas une République avec des mensonges. Donc nous devons mettre du sérieux quand il s'agit des questions de la République. On ne doit pas prendre les deniers publics et s'en servir pour dire que to sombi babisi to pesi na ba étudiant. Non. Moi j'ai été étudiant. Donc na iniki na pesi baninga bandeko na nga ba étudiant et iniki mbote. Donc je crois que ba étudiant bazali ba élite ya lobby ya mboka, bazali ba citoyen éclairé, o ba sengeli ko lakisa lumière na ba petit peuple bazala moko floué na biso ba politique. Ba étudiant ba kotika lokuta wana ekele ka bongo te ndo moni ba étudiant ba telemeli ba lobi OK na ba congolais mosusu oyo komona ndeko Chilombo ya pambe sala bango pasi na motema kotala ndenge Kongo ekufi amona kabisi ya monene bongo babambi elongi ya ndeko Chilombo ya monene non ba Kongomani basali pression balobi même ndeko Mobutu nous avions eu des bisi awa na époque ya Mobutu tomona te Mobutu akamata elongi na ye ache ya monene tomona ndeko Kabila awa asala yango te ndeko Kabila oyo tobengana oyo ngana kosenga kutu justice alandela ye kino lelo oyo moto abomi mboka pendant 18 ans ndenge ndeko Chilombo alobaki na ye pe y compris abomi mboka ndeko Kabila ne s'est pas permis ya kokamata elongi na ye ya kotia yango na babiloko ya leta et bongo boni ndeko Chilombo oyo tobundaki na ye bitumba ya kobenga na dictature ya ndeko Kabila boni yazali kosala makambo oyo ezali komima biso bongo pene ya kokende c'est comme si tozali na dictature c'est comme si tozali na anarchie donc makanisi nanga yango wana na matali mabisi donc babisi wana ezali bongo babisi ya société Transco. Nos amis en face de moi doivent avoir le courage de dire au peuple congolais que babisi wana ezali bongo babisi basombi na misolo ya l'état ezali babisi ya société Transco nde tozwi ndambo to affecté na transport ya bandeko na biso ba étudiant eza mabete ezali kanisa malamu mais batonga kamboka na lokuta te. Très bien to simi maloba ya suka ya ndeko Henri Kangi mboka itonga makana lokuta te ezali mona ya suka par rapport à intervention na ye. Je pense que ndeko Flori Boatuka Yokio na limemia nyonso 5 minutes so baki lelo na kotika na kokata motute mais tout en respectant chronoso ki na lobi na kati en tout cas maloba to sala makanisi ba kongomani ba kolanda biso bino pe na banda ko boza kotala biso un peu de partout bo réagir na ba message na lokasa to sali bongo en direct ya Kinshasa capitale ya le Congo démocratique FM télévision ezali bongo chaîne na bino ya peuple congolais ndeko Flori Boatuka na zonge pai na yo mbongo ya babiso o ya betidian et outi wapi. La deuxième des choses, pourquoi seulement poser l'effigie ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que ya sengaki na yango ndeko Chéribin Okende? Est-ce que sengaki na yango na Sama Lukonde? Est-ce que vous avez déjà après campagne vous avez moko ya parti présidentiel communicateur vous avez une information au pesa ba kongomani ba kotala biso 5 minutes à parole. Merci Ndeko Moïse
mais Nathalie Ndeko Henri abundi bundi ouais Ndeko Henri soza likambo lo batiko ya suna TV. Et puis apparemment décidé na la muka ba suna discours. Mboka batonga na lokuta te mais lokuta 2 minutes. Bino ne bobanda na lokuta. Zena la kisayo. Tu sais que du placebo, tu sais que du patin, c'est Kabila qui dirige. Maloba na bino te. Nanjili. Discours le lo, discours mo ekewapi. Bo maintenir yango to bo sani yango. Il faut qu'on rappelle kana ba Congolais te lokuta de bino. Lokuta de bino bo luki dialogue to pesi bino te. Bo luki dialogue bo lobi tozo ça la sortie à crise. Ndeko Moïse, sortie à crise et l'inko lo batisere di yaka to solo là. Sortie à crise, on va décoller de Badosé. Mais écoutez, la sortie à crise n'est pas il va me faire la gagne qu'on reconnaître que la élection te. Na sortie à crise, dans la proposition Fayoul la sali. Fayoul la lobby mon condi Félix Antoine Tshisekedi lo marotique à la président. Ngai Fayoulou. Boti ngai mon condi ya réforme ya institution. Bon ce qui Fayoulou à mon condi ya réforme ya institution. Félix président, n'a qu'on notifié Fayoulou. Question de Henri Kangé. N'a pas notifié pour qu'il n'a sorti à crise. Sorti à crise, c'est une sorte. Il y a Boamadoué peuple, pour peuple, il y a battu que Boa Bossé un dialogue. Fort malheureusement, les lots discours réalité. N'a pas rappelé que Bossé a un meeting. Bossé a une matinée politique, bon reporter. Pourquoi? Parce que mobilisation faible. Peuple a zoyo kabango li soute. On a dit de quoi Moutouba désavoué. Mais Moutouba désavoué, Bossé une matinée politique, bon reporter. Pour la nini, force et mobilisation, ils allaient soute. Bon, comme déjà parti politique, Moko aux abois, vous devez comprendre que Bossa la ninga bandego FCC, Bossa la bandego PPRD, la voix de la raison, ils allaient corriger de l'union sacrée. Nali koyebi sa ba Kongomani, Transacademia, ils allaient société à part entière. Les a transcotés. Les a transcotés. Okay. Transcotés dans Moussoussou. Très bien. Transacademia, ils allaient société à part entière. D'ailleurs, il y a eu une discussion entre ministère à transport et ministère à SU pour battre la faisabilité. On avait déjà projeté cela dans le conseil des ministres, le conseil des ministres c'est les cas qui va discussion dans bongo. Dans la société on va prévoir 600 bis. OK. 600 bis on a première loyer il 100 bis. Est-ce qu'il faut tout parce que babis est outil na transcoté nazo mi tout na motu na moi je réfléchis à haute voix ceux qui babis est na transco pour transco mo konzabo ka de relancer 400 bis sur ça nini ou yaki bon ce que tozi bis ni pour babis yo sur transco et en service babis sur transco va dispatcher yango ce que ceux qui vont dire que tozi 100 bis c'est pour dire que transco traîne à 300 et bis tozi 100 bis non. Ça, c'était une commande, le gouvernement mené politique, on a connoté étudiants exclusivement. Mais, papa Henri, il fallait qu'il y ait un peu de CP là, il y a autant de classes, il n'y a pas si. Autant de classes, on a fait un transport dans Kokoso. Bissonio, c'est obligé, il y a autant de couvents dans la homme. Tout simplement parce que même à ta parents ils sont dans le transport de moi j'habitais limité pendant que nous retournons à Upen j'ai été obligé à revoir en homme n'a voir en pour le transport et moi mon boulot attends aux alentours mais au comme na RT parce que transport au na ngonga wala te mais ba petit ba étudiant transport tout le monde m'a Fiji tout le monde m'a komona badon ce qui est plus important c'est que les 100 bus sont mis à la disposition il y a des étudiants pour qu'on faciliter transport il y a des étudiants Ndeko Moïse tala un peu ce exemple allez-y bandeko ba fandi na mbudi pour que nous retournions dans campus aza obligé à y pompage à Upen azu campus mais ceux qui les lots transport en zolo la bango mbudi ti campus vous ne trouvez pas que c'est un bénéfice pour les étudiants et qu'on réduire coût charge à mes parents. Coût ya mbongo en une minute. Est-ce que les alimbongo bimina libenga ya président de la République tu les alimos solo ya contribuer à peuple congolais. Président de la République azara na libenga te. Il faut que ça ba kongomani bongo. Président de la République na libenga te. Na pesa ki mo exemple moko wa. Omoni ba kecho ba policier ba tambola kanango. Eza na kongomani moko ou apesa président de la République mituka wana. Akabeli. Si le président de la République a tellement bomi tuko ebele on a pesa ba to IDPS. Police a souffert dans la mobilité. A eu à moitié à disposition, il y a la police. Ça, c'est un don.
Et puis le deuxième élément, qui ta personnalité, Papa Henri, qui ta personnalité, lorsqu'on rend hommage la divinité, soit au commissaire président local Nani Nzambe. Or, tu vas te considérer le roi qui ta personnalité, sans qui est décidément qui dans le conseil des ministres, qui est bocha Fiji, mais ministre de transport, dans le secteur naïe, a estimé que tout Fiji, chef de l'État, na bus ndeko Moïse yebisanga lisumu place wana ezawa très bien et merci violé na chité 5 minutes 30 secondes naza kotala chrono naza kotala 30 secondes et violé pe loi et violé pe principe mon côté mais ndeko Henri c'est pas là la présence ya mboka ayoki peuple ayoki batu bagangi ba rappeler mo konzamboka koloba ki osala culte personnalité mais nga naza ko continuer ko inseke et le roi naza culte personnalité très bien mais dis-moi chef de l'État a sengi basala nini mais ministre pas expliquer qu'il y a bien ezalaki maquette ezaki na nyo sauté c'était juste une maquette mais le là et sengi que ezalate balongoli yango mais en réalité ndeko mboka faut vivre na ba principe na ba respect ba texte très bien merci beaucoup violer ba texte papa rien ko bisanga mais sur le violer ba texte c'était je pense que ezali manque à discours ya décidé na la muka mobimba basangelo ko sala très bien ndeko Henri Kange merci pour na partialité et patience stylo na papier pe ezali wana faut noter bis wana ezali ba bis ya transcoté tika kocha mbilinga na mitu ya bakongomani ndeko Flori batu katalisio na limema nyonso alors motuna na ngai ezali ya moto tika likambo ba Trans Academia oyo na système oyebi mboka na biso ba mpiodi o denosaka ngotu wa basoso machin est-ce que oza kolika ko le sombiso est commis pour na Kinshasa d'abord les 500 ekoya. Vous espérez que dans la province, surtout dans la fin fond, biso wana pe kokende. Pe na nzela nini? 5 minutes à réflexion. Na segi mingi. Makamundeko na nga lobiawa na moni ta souffrir pour na kosala raccordement ya koluka ko défendre makamba babis. Ndiko lobi na ya na TVT pour na makamba na TVT. C'est que moi je viens faire ici, na ya na volonté na ngate. Ba imboka nde ba ko senga babi mwana mboka kendolo ya kolobela biso. Kende kolobela biso pambate bato wana balekisi na lokuta si makopesa ba promesse ba réaliser te allez ba komo beta biso ba mo benga kadiosha o bo sa les akadiosha lobi esi de mutema mabe lobi ni lokuta zande biso to lokuta te biso ba benga biso ba imboka nyos peut-être oyebi biso te ba imboka nyos ba benga biso ba ta vérité désir bino nde ba to lokuta te. Même maintenant, ta vérité désir. N'habite sur une cause. Ta vérité désir. Donc, il s'est éparpillé ici pour dire toujours le dialogue, dialogue. Non. Juste le dialogue. Bateau bazaki na posa ya dialogue. Et ça là qui ndeko katumbi, na ndeko bemba ndele lo ba na gouvernement na bino ya union secret. Biso to na posa dialogue té. Et si de lelo yo ils allaient parti oyo et koki kozanga discours ya ko tenir vis-à-vis à peuple congolais parce qu'ils allaient parti le plus populaire ya République démocratique du Congo actuellement. L'IDPS ils a déjà vomi, pour preuve de Kotilo Mbazo ka 15% na élection. Donc et aujourd'hui ceux qui DPS a koki ozala na possibilité ya ko sangisata bato 100 c'est à coup de billets d'argent. Nous ne donnons pas l'argent biso na ici de topé sarambongo te pona ko benga baimboka bayaka bango moko pamba te tozali na leader oyo azali bongo incontournable leader oyo azali l'homme le plus populaire de la RDC. Donc les politiciens les plus populaires de la République démocratique du Congo s'appelle Martin Fayulu. Donc na sondage ya de Henri Kangi non togo ke non na YouTube na Google so oza na tembe Google na che téléphone na ngai tobeti kuna l'homme les politiciens les plus populaires RDC. Téléphone na yo to na téléphone na problème azota la biso. Ba ko mani ata yo ogobeta na ndako olobi les politiciens les plus populaires de la RDC bakola kiso Google. C'est la senga na ba Congolais bazota la biso batala la biso de partout. Mais tana ngai ndeko na continuer na maloba. Tant eza yo ngane na za na police de ba. Tant olobi eloko esengeli ngana pesa exercice na ba Congolais ndebo za kotala biso. Allez-y dans vos Google, tapez les politiciens populaires actuels de la République démocratique. Les plus populaires. Les plus les sous. Les plus populaires de la RDC. Les plus populaires. Très bien. Abaki si les sous soit souligné bien. Bozo yango numéro 5 quand ngana kotala na téléphone na ngaite monsieur Floribert pété ndeko Henri te bino boza kotala biso pesa biso biano. Continuez. La baki c'est une minute. Ouais. Tant on ndeko lobi lo ya liboso ye ya 100 bis. Eza lokuta.
babisi wana yeleki nzela ni uti wapi babisi ezalaka nango awa alobi ke na société Transco babisi ezalaka te kuna ya babisi ya Transco eza ebele tuna bandeko nanga Kingasani bana Kingasani soko ke kuna kokuta babisi ezali oyo non va mettre en circulation te ezali ebele babisi oyo tambolaka na ville ya Kinshasa wa soko bini na re na tongo okomona baimboka ebele batondi na bare pamba te transport ezate soki otala ta na babisi Transco yango moko ndenge bandeko bavandaka lokola bampiodi na kati Okondi matin, est-ce que vous avez 400 biso ba en circulation la ville à Kinshasa? Bande ko ba vanda na Transco lokola mpiodi na kati ya ramu to fufu na kati ya mbadi. Pamba te batala ka koto te makambo ya Covid to makambo nini. Donc ba imboka déjà ko boya même ata effigie malgré que balinga ba na lokuta ezali don ya ndeko Chilombo malgré bazana ba yebe te ba na bilan ko laksa peuple te ba komi ko luka ko sala ba raccordement moko fraudulé. Bazui babisi ya Transco balakisa na baimboka balobi ete ezali don ya ndeko Chilombo ezali don ya ndeko Chilombo te ezali babisi ya société Transco oyo bazui ndambo ba affecté na transport ya bandeko na biso ba étudiant ba mekai ko yana lokuta ba monete simbité ndeko yemoko alobi ete ezali don ya ndeko Chilombo te po mbata azali na mbongo akopesa te mais na babisi wana ba eba ko landa biso ba monaki ete ba komi na monene don du chef de l'état don ya wapi azui misolo akopesa ba kongomani don wapi bien que yé moko aza koloba mboke kufa oko relever mboka na lokuta te mboka ba relevaka yango sur base d'un programme sérieux ozomona et non pas kotondo aux alentours na ba conseiller oyo bazali kotia mbilinga na mboka na ba sens niki na mambukili donc batonga mboka na lokuta te le fait déjà il y a peuple congolais il y a ba kongomani koboya effigie ya ndeko Chilombo et la kisi de illégitimité na ye donc ezali sous ya ko démontrer te ezali illégitime pamba te mokonzi azali na légitimité oyo azali na légitimité ya peuple oh mais ba imboka ne bakozala na esenga komona photo ya mokonzi na bango donc ndeko Chilombo azali bongo na kosala déjà babengaka pré-campagne ameki kosala pré-campagne mais lokola ba imboka basanza ye pe basanzi ye balobi non Botika, arrêtez avec vous. En une minute, est-ce que vous avez même attendre de Moïse, même attendre Makambo Baye Nango, il y a 58 millions pour na kosomba mituka pour na ndeko Chilombo tambola kanango na ba province. Ezali bongo déjà intention ya malamu te ezali ko bebisa misolo ya ba kongomani pour na koluka ko bongisa campagne ndeko Chilombo nenga ko tambola na ba province. Donc okosa la campagne na misolo à l'état. Très bien, autre sujet. Merci beaucoup Ndeko Henri Kangi. Je pense que tous là vraiment nakati ya pilier na biso du jour, tous nakati ya sujet du jour, tous akolobela kamotali Trans Academia impact nango pona ba étudiant na ngoma mokonzi Kinshasa. Ndeko Flori Boatuka. Question na tunaki Ndeko Henri akei na ba détails ebele na ko tourner pas inayo. Selon vous, l'information ezali na disposition na bino. Est-ce que bandeko na biso ya ba province ndakisa na lola ba uti kopesa ba eloja wa selon yo et pas ya gouverneur Fifi Masuka ndakisa na Maindombe et pas ya Jacques Mbaka ainsi de suite. Est-ce que vous allez ko rassurer ba Congolais que ba biso wana ekokoma et puis na moment nini ndeko au fait Moïse na linko ebisa ndeko nanga ari toza biso ba Congolais wana mboka mususu te mboka no yango oyo zala na courage pe moteur malamu ya kondima te mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali mosala malamu pona ba étudiant yo moko zali ancien étudiant otanga na koko so mwa mingi surtout na makambo etali transport lelo oyo babimisi bus ndeko babimisi 100 bus ezali premier lo ya 600 bus wana ekokende ba province nyonso mais ko bisa ba kongomani boye et loko babengaka réforme ndeko Moïse réforme ezalaka na ba secteur o babengaka ba secteur prioritaire ba secteur auto pour nana poto bandelo kwango c'est-à-dire ba poni ville ya Kinshasa mais balobi te ko Trans Academia ekosuka na ville yango tolobi ezali société mobimba o l'état sali ezali société pour na gérer exclusivement transport ya ba étudiants c'est-à-dire lo wana ezali liboso ya 100 bus et ko équiper ba terre ya ville à Kinshasa pour na ba université aux na Kinshasa mais faut ba ke na ba na Congo mobimba Kinshasa ndaza na ba université belé par rapport à ba ville mususu yango eza projet ko kene malembe ti et ko atteindre toutes les 26 provinces ya ville ya Kinshasa mais na ebisa ndeko Henri IDPS a aussi la mobilisation à coup d'argent ou soit IDPS n'existe pas sur les réseaux sociaux comme vous le faites.
biso tozali na fédération, section, cellule. Je vous dis aujourd'hui, on peut sur 4 exemples. Aujourd'hui, ville à Kinshasa, la fédération de Lukunga, nous avons pratiquement 18 sections. Dans 18 sections, nous regroupons plus ou moins 150 cellules. Dans 550 cellules, sur le PC, moyenne, il y a 50 membres par cellule. Mon frère, aujourd'hui, Lukunga Yemoko, dans une mobilisation, peut vous donner 20 000 membres. Il y a un de Konani Moïse. Sur le ligne, même dans la minute, on a un téléphone. On va vous envoyer les listes, il y a cellule par cellule. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour envoyer ça au biso ma présence cellulaire. Nous sommes à Kinshasa. Tous au coup, dans l'élo, à 15 heures. Nous avons fait biso s'affronter. Nous avons fait biso descenter. Il y a un avenir pose. Oh, ça a bien noté. On est allé à formation européenne. Non, c'est pour dire que Makamambo, on a eu des personnes. Toi, la pouvoir. Discours toi, la pouvoir mbongo ezali. Mais mobilisation na biso ezali mbongo te. Ne la pese exemple na bi, lelo na 15 ans quand on est cette mission. Tous les présidents cellulaires à ville à Kinshasa, tout le monde a pose na Kasavubu, na Matonge plutôt. Au moment que maman bon kuna ezalité, les loba congolais ba ko sepe na mokonzamboka, eza ko sala paix parti à bilan na yé, nous avons mis à la disposition ba étudiants bus est facilité bango ne Moïse apparemment na moni ressemble ko négliger lo bango tala muto za na mbudi. Soki les loba che muto alongwe mbudi ti campus. Muto alongwe mbudi ti IEC. Muto alongwe mbudi ti ISTA. Mutu alongwe barumbu aye ipen mutu alongwe commune Kinshasa ipen na éviter soulagement ya ba parents soulagement ya ba étudiants parents na éviter au moment on a sensini et puis nene oyo mon frère tant que ba ke ba kongomani basi ba sandi mokonzamboka papa 4 millions ya bana na école soit 4 millions on appelle ça 4 enfants dans moyenne ya famille on dit combien de familles aujourd'hui qui ne payent pas les frais pour pas n'avoir une autant en anime na ba école. Très bien. Les on a besoin d'un silisa. Silisa naza otala ka 6 000 médecins. 6 000 médecins ba foutu ba prime de risque na bango. To sali ba contrôle to yokuta na ba comédien. Na ba musicien ba zoka ba prime de risque ya banani ya ba médecin. To elage bango, to kotisi ba médecin réel lelo yo. Et puis dans une zone de Henri, tout le monde en 2023, avec le développement à la base, il y a 145 territoires. Pour votre information, dans le 450 000 $ déjà, millions de dollars déjà disponibles pour nos 145 territoires. Je crois que tout le monde en 2023, n'a évité ce que je pas Moïse. Très bien, merci Flori Boitouka. Je pense que Henri Kangia Rosala toujours n'a biso pour analyser l'actualité de l'ère. Mesdames et messieurs, tu peux changer ma page parce que monsieur aussi il a raté la Trans Academia. Mbokao ici et Koufa. Archevêque, il y avait le province à Kinshasa, Neko Fridolin à Mbongo, a traité ma propos grave. Ils allaient dire dignité, Yakobimana Monokoya. Le premier citoyen il y a école Nabiso, monsieur le président de la République. Alors, te belé, babadi déjà ma déclaration. Te belé, babadi déjà ma tweeté. Te belé, babadi pour comment les réseaux sociaux. Neko Mbongo s'attaque na régime, monsieur Fridolin, patati patata. Tokende na batak personnel ou raté, tokolanda réseaux sociaux, tokozwa makanisi ya ndeko Henri Kangi. Olandi biso ban sonenge vidéo ezako circuler. Maloba ya mompe ozako analyser ngolo lenge nkani. Est-ce que ezali attaque? Est-ce que ezali réalité? Est-ce que ezali l'église au milieu du village? 5 minutes à réflexion. Ndeko Moïse, bon, ezali attaque, moi je pense que le cardinal Ambongo, c'est un citoyen congolais qui peut émettre son point de vue na maema koleka na ekolo. Donc na ebité Congomani nini oyo akosepela na moto aloba na emboka na ekolo na ese kufa lokola na lobaki yango na mibu mikolo mileki awa na lobete soki omemi mwana na yo epa monganga na l'hôpital monganga lobi na yo mwana na yo ese akufa. Qu'est-ce que vous devez attendre de ces médecins? Okozela nini na monganga wana sa na mwana na yo? Na banza ete okozela eloko moko te na monganga wana. Je pense que c'était un discours qui n'était pas responsable. C'était un discours qui n'était pas patriotique. Donc ezalaki discours moko ezalaki na manque, ezalaki coloré na manque ya patriotisme o ezali bongo malamu te, ezali discours moko ya désespoir. Ndeko Chilombo na epa yo yazali akoki ko tenir ba discours wana te pamba te ba imboka oyo bakolela lelo bakolela bazali victime ya mégestion na ye bakoloba nini soki ye moto akokamba mboka lobe te ko laisser kufa. Donc si je dois dire ça autrement, je pense que lelo yo
tozali déjà en 2022, toko kende na 2023, bien que le processus électoral en République démocratique du Congo traverse une situation dangereuse. Oyo bino boko mona été makambo Kochilo Mbazali ko sala bongo na niveau ya seni azali ko lenge la déjà tricherie pona maponomio ezali koya. Donc biso tolobaki ete peuple congolais telema po na février awawa toko banda ba milulu ya kafu po na kusenga ete seni ezala bongo dépolitisé. Ndeko Chilombo soki alobi mboka ekufa, mais kotala makambo ekoleka na ngambo aseni akolenge la tricherie, c'est-à-dire mboka ekufa yo kolenge la moyibi na maponomi po o continuer kaka na kokamba mboka yango contre volonté ya peuple oyo asanzio déjà. Donc soki mboka ekufa lokola na lobaki yango awa soki amoni ki mboka ekufa atikeli biso mboka na biso ya kokufa biso tozali capable ya kotombola ekolo wana tozali capable ya kozongisa République démocratique du Congo na rai po ete Congolais nyonso esika zali amekampe ko se retrouver na ba richesse ya République démocratique du Congo. Ezali tende kochilo molokola lobi mboko ese kufa nde akomi ko pesa biteni bipai azali ko signer ba accord ezali bongo illicite na ba mboka mususu oyo bazali bongo ciblé lokola ba hauteur ya makambo oyo elekaka na mboka na biso to mone tende kochilo molelo na bokonzi apesi bango loboko lobi na opposition abandaki ko critiquer bango mais lelo na bokonzi ndeko Chilombo apesi ba ennemi ya République démocratique du Congo loboko oyo bazali bongo kosala maye oyo bino boyebi wana na est ya République démocratique du Congo. Donc soki mboka ekufa, moi je pense que ndeko Chilombo il faut attirer la biso mboka ou soit à démissionner ou soit na 2023 wa asali lokola ndeko Hollande asalaki a se représenter na été à renoncer na bon ngala moni mboko ese kufa bino bandeko mosusu lokola pe bozana ndeko Kabundi kuna bozibo bon ngala kokite bo tiata ya za la candidat to ba pesi pe moto mosusu na ngambo mosusu allez comme ça bato mosusu baye o bakoyi kozwa relève ya kobongisa mboka oyo tant ndeko akomi déjà na désespoir ya koloba mboka ese ekufa ezali bongo discours ya malamu te tata cardinal koloba na ete maloba wana ezali grave. Moi je pense qu'il n'a pas tort ya koloba ke ba propos wana ezali ba propos moko grave. Donc comment on a été ndeko Félix en tant que Congolais koloba mboka ekufa. L'église catholique a toujours été au milieu du village. L'église catholique ezalaka na parti prité et lobby bandeko na biso ba ko kambalelo ba betela ke église catholique maboko. Donc na komona te mabeso ki tata cardinal la pesi opinion na ye par rapport ya maloba oyo ndeko Chilombo loba. Très bien ndeko Flori ndeko Henri Ikangi. Merci pour la réflexion na yo. Baza ko talisa biso pea wa ndeko Willima Bakonga, l'ancien patron ya EPST, l'ancien collaborateur ya ndeko Joseph Kabila Kabange. Il semblerait adhérer à l'Union sacrée. Information où tu peux commettre la biso. Ce qui est à côté de l'Union sacrée, question de commis tout est-ce que les alliés parce que maïman sur le bamrana kombo nae akiyuana pour abatama, toi akiyuana pour accompagner solo véritablement vision Yandeko Félix Tshisekedi du président de la République. Question au toko mitou na pe toko sala effort. Na ba proche collaborateur na yeto kokota en contact to ba nini etindaki parce que bana to bandi ko lukae na nzela singa pe to obenga toujours ozwa ete ndeko Wilma to ko sala effort to ba solo soki ya côté union sacrée ndeko Flori Boatuka oki ndeko Henri Kanginda lobi c'est grave ndeko Abesho lepe atalisi yango na mateya na ye liboso ba Christo ebele ke ambongo pardon qui esengela kité na moto azali ko kamba mboka a tenir ba propos wana tant bazali mokonzi sengeli kozwa charge ko faire vivre bato na espoir ozali na 5 minutes na yo nini yo banzi na mateya ya ndeko Fridolin Ambongo ndeko Moïse na mituni motuna est-ce que biso nde sengeli to ya kopesa tata cardinal Toli Tezali toli tezali analyse. Donc ça l'analyse na esika na ya kozalumina le village. Cardinal Ambongo abongine na Toli. Po akomi kozanga to ayebi lisusu te maema sengeli na ekosala. Oyebi soko zali revêtu na qualité moko na kati ya société parce qu'azali société azali citoyen lokwa ba citoyen nyonso. Mais il faut qu'on précise que il est revêtu d'une qualité oyoyo. Peuple mobimeko ko tirer na espoir.
ebengami na ye esengeli na ye na maloba na ye na lolenge na ye kokamba azala moto oyo akoki kopesa espoir na peuple. Papa cardinal tika kozala militant. Tika kozala militant. Na yiko rappeler au mokanda ya Biblia na Deutéronome chapitre 23 na kolobango lelo batu bayoka ngai. Elobi nini? Mokanda lobi boye mobali nyonso azali na mapumbu na ye ya kozoka akokota na église te. Avant akota na église ko to sala nini? Toke ne kotala ye mo pantalon na pesi mokanda Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23. Si ko cardinal sokazi maloba ya mokonzi mboka a interpréter yango te. Caméra na ezali boso wana. Sokazi maloba ya mokonzi mboka a interpréter yango te. C'est-à-dire na église catholique mibali nyoso bakobana kokota kuna bakobana kokitsa bino bilamba batala kabino soki bozali na sokato bakumu ya kotoka. C'est la Bible. C'est la Bible. Il y a des mots qu'il faut non, nzambe nda komi na Bible. Mais ya na suboyi. Otali na mokanda ya Jean chapitre 13. Na Jean chapitre 13 balobi Yesu kolo Yesu alongoli bilamba azui nani lingwanda wa atikalaki na ngo alongoli nde asokoli nango ba yekoli makolo nde lingolo banini kolo atikali bolungu te soko zali mokambi ya lingomba esengeli kolimbola kamakambo mokonzi ya mboka soko lingo limbola ba propos na ye lingolo bate biso sikoyo toye poto bomate toye poto tombola sikoyo. Parce que tokuti eloko moya kokufa tokoboma nini ndeko. Tokuti ba médecin 13 ans sans salaire, sans prime de risque. Topesi ne prime de risque. Tokuti bana batanga ka classe T, plus de 20 millions d'enfants dans la rue. Topesi bana bazonga classe ofele, topesi babote makoki batangisa bana. Ndeko lelo yo salaire ya enseignant, salaire ya fonctionnaire, salaire d'abord ya enseignant et mati, ya fonctionnaire revient à 45%. Ça dit que mokonza mboka ba maloba na ye mboka esi ekufa et puis ndeko Moïse. Alobi mboka esi ekufa biso toye poto bongisa. Mais bakati na tata cardinal pa akati le roi a militant, akati maloba ya solo ya sukali ya longoli. Akangami na oyo bato nyonso oyo bakangami na oyo ya Bahari bakangami na yango ya bandeko divorce bakangami na yango nde makambo oyo akangami na yango po ya koloba tata mokonzi azakisi solo te bosango ebongi na ye te. Très bien. Mokonzi mboka na sisa na chite muke c'est les 130 secondes. Mokonzi mboka lingai koyebisa na bakongomani te tosibe tobebisi mboka mo mingi. Ozwi bokonzi lelo oyibi yondo tongi bandaku obomi zo oke kosala kingakati obomi bopito ya mama yemo oke kosala hôpital ya yomoko siko biso toye po tozongisa. C'est raison pour laquelle au moment que bandeko basala ki 18 ans babongisi mama yemo te mekende otala lelo na mama yemo un immeuble de 6 niveaux ezomata. Félicitations na siko lelo otala zo ndeko Moïse oke na kasuzo. Ok, na kate po ngando balongola ba mema na kingakati biso siko te kozongisa ngando na zo. Ça dit que tata cardinal akobai kotala maloba ya mokonza mboka po apesa so espoir na tala minute asaleli ki militantisme eza opinion na ye très bien mokonza mboka alinga ekoloba et puis mokonza mboka azaka victime ndeko Moïse ya franchise na ye. Poto umelaki na politique ya buka lokuta mais mokonza mboka bité makambo buka lokuta ezalité toloba solo. Très bien, merci beaucoup ndeko Flori Boatuka ezali ba point de vue partagé to baki masolo ya Congo ya lelo to ko kata moto makanisi na été yo pozali ko tala biso pesa biso makanisi na yo na situation ya mboka ndeza iko tambola to ko silisa na parti yo esika onde ezali mbilinga eko ningisa na balingomba politique na UDPS na union sacrée ndeko Henri Kangi kotala nyonso zo komela bandeko na kati ya UDPS pour tomoni déclaration ba député élu nationaux ya UDPS c'est pour la situation ya moko abango démission biso banso ba kongoma tomona ki na nzela ya tweet oyo na ebité ndeko Flori Boatuka kotalisa biso ezali lokuta ezali solo ndeko Henri Kangi ozali na 5 minutes ya parole na yo avenir ni noza kopesa na UDPS avenir ni nous allons repérer na mwana mboka Jean-Marc Aboune sur le plan politique. 5 minutes pour aussi cette émission absolue. Oui, merci encore pour na maloba. Na ko répondre na makambo kwa lobia wa moi recadrage eko sala ba imboka malamu pamba te to koki kotika lokuta ele kate ndenge balobaka lokuta ya kambango mbango kasi vérité et yaka
na escalier yaka malembe le côté yaka na ascenseur vérité et yaka na escalier ndeko abeti masolo ya gratuité. Moi je pense que gratuité wana et ça là existe. Est-ce que gratuité de l'enseignement ou existe à les sous? Oh le monde qui gratuité à what? Ou matisi Minerva l'état lo ya kela c'est comme soki $300 soki 600,000 boko senga na baboti ba futa 600,000. Or par les passés babanda ko futa même pas 600,000 babanda ko futa. Donc masolo ya gratuité to ya kana ngoli sur la télévision te parce que bino moko bozala qui déjà essoufflé. Oui, na makambo ya 145 territoires on de Lobaki awa bako luka ko développer avec 450 millions. Bango ba baza ba spécialiste ba 450 millions. Ba yaki na 100 jours awa na 450 millions. Na ebité bomona mosala nini ya 100 jours esala awa na ville ya Kinshasa. Mosala mokote. Donc ba nyonso bazali ko luka wana ezali ba ko luka lolenge nini ya ko yiba misolo ya ba imboka. Comment yo ko kende ko développer 145 territoires? Non, nos alliés sont incapables de développer Kinshasa et ils ont la canalisation à Maï. Bien que séparation et pouvoir les alliés ou na niveau professionnel ou de gouverneur, mais les alliés na bisika mosusu les alliés qui dépendent de la vision nationale, na gouvernement national. Yo ko développer 145 territoires wana na lolenge nini. Les alliés bongo poudre aux yeux. O bazali ko luka ko tia na miso ya baimboka. Na yoke lobi awa ndeko Willy Bakonga akoti na union secret. Tango biso to lobaki union secret zali blanchisserie bino bobo yaki yango. Soko tali union sacré wana soki union secret. Lelo yo ba IFCC bandeko kabiliste nyonso batondi kuna. Union de kabiliste eza union ya batisekediste union secret wana no union eza union ya bakabiliste nyonso batondi kuna. Donc, batisekediste, ils sont étouffés la bakabiliste. Donc tango bakabiliste batondi wana et la qui c'était union sacrée ko bimisa kaka politique topé vision kaka oyo bakambaki na yango mboka pendant 18 ans. Ndeko Willy Bakonga balobi awa ete ndeko Willy Bakonga bimana boloko na ndenga mayuwe balobi ndeko Willy Bakonga akimiake OK Willy Bakonga bango nde babimisa ye. Ndeko Willy Bakonga bango nde babimisa me bayi ko kosa bayimboka lokola bazali na politique na bango ya lokuta ya kadiosha balobi non Willy Bakonga directeur de prison bisa gende il fallait pas bimisa ye mais lelo yo oza ko annoncer na bayimboka ke Willy Bakonga akoti na union sacrée c'est-à-dire union sacrée zali libulu ya bato baza ko bomamboka libulu ya ba corrupteur libulu ya ba détourneur ne bazali na batondi na union et tout o bozo benga union sacrée. Avenir politique ya de pes na mwana mboka bondo 1 minute to silisi na lingi na loba lisusu boye ndeko alobi bango balingi batombola RDC ba kotombola RDC yango mbula nini banda babandia wa lelo to kinde 4 ans yango yo bango mongo nde ba mitomboli bango mongo nde ba mibongisi biyo soko tango bapanjaka tanda wa kabunde kuno mona kinda wa kabunde soko tali lobi na lelo zandenge moko donc ezandenge moko de avenir politique ya IDPS azali na avenir politique moko ya malamu moté na mboka parce pamba te IDPS déjà bilan na ye ezali bilan moko chaotique ezali échec total donc avenir ya IDPS na Congo na ebité ezali parti moko yo eko kende na ko disparaître yo moko ko mona mbilinga o batie na niveau ya mboka mbilinga wane uti na parti na bango bamemi yango kino na gestion ya kokamba mboka nde komi trouble komi kuna tie oza ko mona ba ko ndongwana na ndeko kabunde ya wawa ndeko kabunde azwi ndeko JR ake kotika ye na police militaire ozo mona a confier na justice militaire mais ndeko kabunde soki tozongi na likambo wana ba welela ki nini ezali makambo ya sens unique banane bako kende sens unique ezali bango bato bako kamba mboka est-ce que beaucoup tonga mboka yango na ba sens unique na ba désordre pendant que bino moko bozali ko maîtriser contenu ya état de droit yango te boko instaurer les biso état de droit ya lolenge nini donc makambo oyo na lobaki yango awa au-delà ya kozala théâtre makambo bandeko bako sala entre bango na kabunde oyo ezali koleka na famille politique na bango na kabunde au-delà ya kozala théâtre ndenge tozali tolobaki yango ezali théâtre ezali distraction ezali ko distraire baimboka ole baimboka balandela makambo etali social na bango nzalo bazali koyoka parce que baimboka bali na posa ya maponomi na 2023 baimboka bana posa ndeko Chilombo atikela bango mboka lokola lobi ese kufa mais biso tokomona bango bakomima biso na théâtre na maboke o bazali ko sala na ndeko na bango kabunde oyo alobi ete
a démissionné mais lobi na ngokuna a démissionné donc tozali ko assister na maboke. Très bien, au-delà ya kozala maboke pour terminer. Au-delà ya kozala maboke. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Ozomona ndeko kabunde soki asali tozali na zamba te tozali na jungle te ndeko kabunde soki asalaki mabendenge akangaki ndeko jier ba militant na ba garde na ye soki ndeko jier esengelaki na bato oyo ba se sentaki coupable ba memaye bongo na justice et non pas kokende ko panza ndako ya moto. Très bien, merci bato bazali bongo na barbarie ya lolenge wana bakoki kocha état de droit na mboka te armée za la grana ya ba individuité armée koki ko servir pona kokende ko sala vengeance te ko sala trouble ko saccager ndako ya moto te matondo basala posa la bango na Beni basala posa na bango na Ituri kuna basala posa na bango na Nord Kivu. Très bien. Ndeko Flori Bwatuka tokomi na suka 5 minutes à parole pour tokabwana nayo UDPS ezali na avenir politique soko mokete ezali ko nanger déjà na disparition nango ezali maloba ya ko débatteur nayo likanisi nayo ezali nini na santé actuelle ya parti na avenir politique ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda à l'issue 2023 Flori Bwatuka oza komona lolenge nkani. Merci Ndeko Moïse Sorotali Elongia Henri et bongi na été azana na décidé. Oh, au nom de Jésus. Sorotali ba capacité intellectuelle a prouvé awa et si que ça tenisi. Yo boyi yango boyi. Au nom de Jésus. Parce que décidé zali na résistance dans un pays démocratique. Ceux qui vont continuer la résistance, vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Et on comprend tout simplement que bateau va continuer la résistance. Et ça bateau yo balobi nyoso yo chulumba ko sala et ko sala rouge. C'est que bango va retirer la komona bolamu ya mokonza boka Félix Antoine Tshisekedi chilombo te. Na ko bisa ndeko ari na ba congolais ba landa biso. 100 jours ezaka mbongo babungisa te na 100 jours mbongo bunga 54 millions o bakangela nango ndeko Jamal limbisa ngai. Obengela biso ndeko Jamal po bolia mbongo. Na ina biso que 100 jours et Tongi peut réhabiliter plus de 154 écoles. Louvumu. Pour les émissions bilan T. 100 jours et réhabiliter peut équiper ba hôpital na ba centre de santé a wana biso. Na ko tangela yo kan tchatch kan kokolo na hôpital de Sendwe o ya Lubumbashi. Bino spécialité na bino ezalika 450 millions. 100 jours et construit peut réhabiliter ba route. 100 jours. Les cas qui Kinshasa na ko tangela taka moko aux universités Bokassa, aux Unana Sayo. Netina Boboka qui 450 millions. 100 jours et renforcer l'équipement, n'a pas capacité et renforcer l'équipement à usine à capitale judo ya Jil. Parce que va monter le comment qui faible. Il y a un moment qui m'a délaissé, j'ai moi et qui m'a mingi grâce à 100 jours. Ndeko tika boko sa ba imboka. Mayebi marate na mboko. Maye wapi ozo babo obongisi. 100 jours. Mayebi marate. Nous avons jeté sur les rivières Mayebi marate. De Moïse Karama na zo boza TV. Nous avons jeté sur les rivières ya République 47 ponts et bacs. So les va notango lona mai na ba bac ici kozali. Lokuta ndeko tika boko sa bana mboka. Na yeba bisa ba Congolais te 100 jours ezalaki kolobate que misala nyoso ici na 100 jours. 100 jours ezalaki intention ba programme soit continue et preuve année Mikolo Toyota ko réceptionner 44 ports qui seront jetés sur les grandes rivières nanani na mboka na biso. Na banza que ba discours ya ba détournement il y a eu que 55 millions na ina bosa na so de mouton. Bozaka na programme tende ko ngai. Bino programme na bino ezalani. Je pense que Congo programme na bino ezalani. Ya on a lobi Congolais na ba mani batuna ngato programme na bino ezalani. C'est à moi de poser des questions. Afana kimi atango bane. Na banza en une minute. Ba Congolais à venir à UDPS ezali na obstruction mon côté, ezali na obscurité mon côté. Na kata UDPS na ko rappeler ba valeur na ba principe na biso. Tolobaka être cadre n'est pas un privilège mais une charge. C'est ça l'UDPS. L'UDPS appartient à Mototé et puis batu na kata UDPS bakoki ko se reconnaître na individualité ou bien groupe ya individualité. L'UDPS ezali na ba texte nango, l'UDPS ezali na règlement d'intérêt na statut na yango. Biso nyonso ba combattant UDPS tozali appelé na observance ya ba texte ya parti. Ezalo zali président, secrétaire général fédéraux,
nationaux, aux alliés cellulaires, sectionnaires, biso sont aux alliés appelés dans l'observance, il y a batex à part. Très bien. Et jusqu'à la preuve du contraire, tout est parti, na tweet moko, et puis je crois que nous appelons, étant que responsables de la partie, nous appelons les combattants à retenue en attendant la grande décision que nous avons la hiérarchie à partie, mais nous restons au sein de l'UDPS. L'UDPS reste indivisible. Très bien. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je pense que c'est par ici que Tokocha, point final, Nama Solo et Congo, spécial débat entre ici des partis chers Martin Fayoulou, na UDPS, parti à l'honorable Jean-Marc Kabondo, il y a combattant, il y a Augustin Kabouya, il y a Romukuna qui nous suit, pardon, dans le bureau à Moussala na Eto PCM Mbote Mingi. Et je rappelle que lobby, même heure, même chaîne, bon manquete, spécial débat des Susuma Solo et Congo, Torozala Bongo, na Molobeli, moi Namboka Prince Penge, Zali bon communicateur la Mouka, Torozala la maître Mukumai Emmanuel, Torozala Bongo na madame Denise Villa MLC, Torozala ndeko Adrien Malinga, Oyoya et Side, toujours dans des compte ya la Mouka. Alors prenez rendez-vous avec nous demain, mesdames et messieurs. Merci Nandeko Henri Kangi pour Nathan, merci Nandeko Flori Boatouka, Lobia Bazana réunion na Bango, président cellulaire Nyoso, ya IDOPES. Je pense qu'après réunion on a Tokobia na Bango, toi baba grande ligne Nini Bango Bazui. Pour être toi couper Sabino information lobby sous équipe ya femme télévision. Je pense que Barozala déjà on a pour na meeting ndeko Jacob Yazai nango na siège à vision Fati pour na Rosolola na bandeko toujours ya IDPS Torozala on a pour récolter les infos et puis koya kota les Sabino nini ndeko Jacob ya vision Fati alinga lobana ba combattant na population congolaise to pesibino mbote mingi na maman Rita Bola, une femme très combattante wazali kolanda biso na résidence privée. Maman tokoze la ngongaka ke beta maindo bezali na posa na yo pe koyamba yo lisusu parce que koza ko manquer bango vraiment mingi. Merci l'équipe technique Mobimba, merci na président Malou à Billy Cleophas mon côté à la ligne droit ya ko vivre ye moko na se ya mokili o soki bozala kata 5 ba Billy Malou wa Cleophas. Je pense que Félix Tshisekedi a retourné en 2023 devant la population qu'il a manqué 15 collaborateurs. Merci. Na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino seka so epa politique se vulgate yende aza décider quoi décidaka lelo Fachi azwi mboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre ata bino boboyi ngai nkande motu na kokono bakoya nsima me bolingo ya Congo eleka liboso ya